Bonjour, bonsoir, ma fan nyonso ya DKM Flash TV, ma fan nyonso de ma boss la poule comme c'est des leaks. De ma loba ka bokoto po bilenga de ma boss et banti. Merci na cameraman na ngai DMDM mbala mbishi mwindo. Bonjour na ma caméra, bonjour na mboshi star mbala mbishi kaka lokola DM. En plus bazaka ba mwindo moko esu ya ngolo. Merci na boss nanga David Kanyama depuis États-Unis d'Amérique. Mon boss, papa déjà Komaki. Et quelqu'un on a vu ça la fête des ala kaka. Depuis biso piata na boss mo ezala ba fête ça solisa pena que mon keozi pena ça qui aloso carton soso et ça la bien. Toujours David Kanyama, papa malam, papa boboto. Merci de ma fan nyonso de ma boss à lobby boye. Bileng na ndenge bandi boye pena bokote de ma boss de lo azana sujet na moko kara bien vraiment comme d'habitude ndenge ya kanango de ma boss à lobby. Il y a un sujet na ça qui mi bali oyo bamela basi bakis. Mi bali o bamela basi bakis avabo bosi bana. Faut me la moi si na o kiss. Kotani kala moi si mon roi ba de ma boss boy ba kiss na le sala elo te papa. De ma lelo eka o pesa conseil moki pour ba to ba mela ba kiss. Moi si na yo moko. Quelque chose ataza moi si na yo te. Azata chéri mo boy o vivane libanda. O kyomeli no kiss bwana. Boy ba na ba kiss na o bo mela kawana. Premièrement e bebe sa no mi bali. E bebe sa mi bali o mona yo moko nanu. Nzoto makasi na force na wana ya nzoto esa nini elongwa ba misusu mo ba jeune garçon misusu akomi na âge déjà ya 17 ans 18 ans 20 ans abandi da ko sela ba kisa bokoko ya misusu mo nkoro mo boye mo kitamata mo baba kisa na so akomo na wani ba misusu bino mo boye bi ba o ba mela ba mo ba yebi tango zo mila kisi wana o moni ke yo zo force pour no lala mwasi na yo. O melikisi wana penda lo sibi mwasi mosabi mo bale openda pardon basi baba kosa yo mona on peut no sepel sinzoto no mais oyi ke convenient na mwezali e convenient mwezani o kokoma ba 40 ans o komina 40 ans o mona force na omoko ya bopikili ki bokundu bwa nzoto na yo ezali susu te bande konanga mbali ona yebisa bino eza vrai Léon tokoma mona ba papa misusu akotina mo amosa batu na chambre akoki lisusu te sentiment na mo amosa sala tellement mesana na kisi na bo jeunesse na ye sentiment wana yambo kuma kufela ba basa batu na ba chambre o mela ba kisi na wana bo jeunesse o mela ngo pona o sepelisa mwasi après oko kali susu te moi ça me met na ba sentiment mo boye au moni ba kisi no déjà konta de na nzoto et sala de makambu ki sezanga dose obo meleza ki sezanga dose ti ba lo ba kisa bokoko ezali ya mabe moko teza ya mabe kisi nyonso to bataka dose to mona pe okyo so ba kisi mo emso pour hémorroïdes ba biso babi faut mela 3 verres ou bien 4 verres. Yosko tellement ça qui on peut na sentiment ba mona oki yoza mobali oyo osala makambo yonde mtu osiba kamosi kitoko ki sezanga dose ekota o dana nzoto evanda e créer ba makambo belé omona kena mo sa bat na chambre oki okufeli ekuna tellement l'été na biso pe ba rateki o moto déjà anda ko mena ba kisi na yo eza mo sa bat te ba ba kanyi ba sabat ba yaya. Eza ba papa, oma papa msusu penda ko sada 50 ans. Awabi mana jeune fille mo boy, azana 17 ans, 20 ans. Yazana ba force na ebele na tsoto. Yo bite ngafona laksa mwana oyo. Tema bino ba papa mikolo boko ma bino ka olinga ba batamike. Na laksa mwana oyo kyo sombi ba kisi, ta ba kisa boko ko ebele. Doka mutu mo boya obundisa mwana bato. Osombi ba kisa boko ko ebele, ale omele ona ndenga désordre. Mwana batu lelo ayeki na moni papa nzoka ndezo baby sanzoto na yo bande konanga mibali na linga bino mingi ya ona repesa no toujours ba conseil la kisa bokoko elobi eloko te ba kisi musupe ya pharmacie ba mo otekela bato na ba pharmacie ya mona so kisi omoni kisi opena so kena mosino na mbeto omona vraiment ko ta akukama ozonga lokwa mo bwa 17 ans o abani makamsika
mais omi yeba te ke omi sala mabe na nzoto na yo mwana mwasi yana azana ye mwana muke carrière ni zananu age zananu mais yo komi de mukolo tant yo melikisi yana obi oye sala ona nzoto yango bo mona baliwa mse ko ba mort subite bino bo komika okanga bandoki te ba kisi o bato azomela tant ba ebise emsomela 4 combiné au mona ye azata plaquette bo mate na kana posane na koma pena ye mwana lelo ako sentir olemba ona nga pamba te fa ye bangande na zalaka après voyez bawana papa kebo ko verser makila au moins ceux qui sont mêlés on peut c'est déjà le quand ça telemi et le quand muto ki tsaon so yo ya yo bande telema ki tema ba kisi le ke belé ngoli ba kisi et le quand ça telemi et comme er nyo so to ka ça après nango o ko verser makila bolanda ba mama na o mai ba mama o bateka bakisa bokoko wana bango moko ba utiliser ngo te bango ba utiliser ngo te bango ba yebi bakena mboka nini o bakena balakisa bango moni nzeto fo sala boy bakena mboka ngwapi bakisi bozo lia balakisa no kamani oyo lia ngo ko sa atena meka moni poussière oyo pakola ngo liboso peni na yo oyo sala obo ozia ngo pakoli ya o moni loko wana e kitoti na makolo Nicolas bimela bipakola pakola. Bon s'abonner toujours. Et moi ça pembe ya muluba tongo. Et mes petites sœurs propres et ouais comme ça qui m'a kaka mais ezaka Ritz l'impime ouais petite sœur ado ma boss penda moi ça nzela minu ya mwendo. Maman na bébé Maylor, ya maman le qui a bébé Maylor, mais maman bébé Maylor ils ont des Francine elle impime ya Ritz elle impime maman bébé Maylor motema ya papa mondial babi penake motema papa mondial les ont des Francine Mawete. Merci de ma fan nyoso to ya do ma boss obolanda ke mission oyo nyoso ta moni eloko oyo touché pardon bon commenter. Bon commenter o pa moni ke alobi mamba solo fi alobi mamba solo bo sani bo aimer bo partager pe mission na bato mususu na bato mususu ba koza ayeba asala ba bêtise wana mais lelo habité na à travers moi o ne na zimo conscience na zimo mayele mo na tika sa ba biloko to ça la force na biso mo nzoto. Merci na boss na nga David Kanyama merci na yo, merci na grande sœur propre Denise la pemèche des prix suisses la Switzerland, merci na koto zali babido ma boss abibo aimer bo partager bo pesa ba suggestion na bino commentaire et ça là est vraiment bien, bisous, bye.